Bonjour la famille, bon matin, coucou la famille, coucou, bonjour à tout le monde, coucou la famille, bonjour, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, bambote ebele, bisika, bino, boboto, bondeko, nakatia mabota na bino, yenge, na bandeko na biso bundu dia Congo, na église ya PV Longo, bandeko na ngai, shalom na homme de Dieu, mais c'est triste pour les hommes de Dieu, bande konanga donc ozongela bino vraiment na eko sala kaka moi flash ya émission oyo parce que mokolo émission akoleka vraiment koleka ce qui change mes quotidiens voilà parce que tozo batu bazo conseiller a kitsa motema ndenge to kolekse émission boye ndeko pasteur na biso a changer a otika na zape ne like ke akotika naza vraiment neliki na assurance yango na osenga bo partager pour na ko sauver couple oyo na robeta lisolo pour na lelo partager bo like bana Londres bo like bo partager bande ko na boana France na linga bino makasi ba joyeux Noël na bino nyoso bata France vraiment bino batu bo linga émission na makasi bo partager kango bo partager na bande ko na bino bavandi en Angleterre na Londres boni nga na vanda kawa mais bino bozwa bino bata France botinde la bande kona bino à London balanda ngona boke binyo sto comme na fin de l'année to lingite année nyoso ezala ndenge moko to kena lombango to pesi bande kona biso ya ba musulman salam alaikum o eza sous le baoba na bon déjeuner moko poati moko po café tokos na tongo na ndenga mukiete bande konanga mali les aka ko avancer nzambe pas aka ko protéger biso voilà bande konanga to vanda na mo mukiete ozwa tant vraiment ya ko panza penza lisolo na bokebi nyonso bande konanga et ko sala kitoko makasi voilà la famille j'espère que vous allez bien ngaipe nazali malamu mingi bandeko moi maîtrise les solo talaka na ba masolo boye bonga rapidement na ba bon déjeuner te mais tozo nyata kaka makomi voilà tozo nyata makomi juste pour na ko se rappeler na ba combo voilà voilà ok la famille j'espère que vous allez bien voilà bande konangai tozali awa na kati ya London balobi lisolo oyo eza na London East précisément ndeko pasteur wana aza na église na ye na Dagenham bande ko ba preuve ezali donc voilà soki quelque chose eza penza ba preuve eza nango donc yango tozoleka liboso na bino batu nyonso boyebi ndeko na biso oyo na kombo ya Walton Kankoni papa Walton Kankoni respect na yo d'abord topesi yo bambote ebele ozali pasteur bandeko pasteur oyo na yebi ndenge nini tango nga pe na bandeko kini na église ya nzambi précisément et pas ya pasteur pasteur ango kombe kiminga pasteur Joël voilà bambote ebele a invitaka biso twande koyemba na église moko boye twande koyemba invita biso tolongwa musika esika to banda ko sambela na ba sud kuna to yati na église na ya sombaka babenga ngo soki ba lise donc moi banda ko boye banda ko moka crédit ozo futa boye asombaka ngo pona église na ye bandeko do bandimi basangisaka bambongo parmi bandimi wana bandeko nanga papa oyo nazobeta lisolo ye azalaki ba pilier ya église wana azotia bambongo azotia voiture na ye Angers voiture a mwasi na ye pona ko bongisa bandeko lise wana ezaka lokola ba maison ba toto ba maison te ezaka lokola ba place bozomwa neti ba garage moko abandonné ba biloko moko ba biloko moko bandako sala neti ba comment on dit ba entrepôt moko abandonné donc ezaka place moko ya salité faut bo buka ngo bino moko bo buki bondi ko tonga bo bandi donc bandeko nanga bani to église parmi papa oyo nazobetela bino lisolo bandeko bo laikaka bo partageaka
bandeko bolandaka masolo attentivement ekosunga yo papa oyo abandaka koyoka ba masolo abandaka kondima te ke ba masolo tobetelaka ba pasteur ezalaka ya solo bandeko papa wana apesaki corps et âme na ye epai ya pasteur Walton ye yo bandeko nanga ye wana pasteur Walton papa akei atalaki je crois naebi passé nae vraiment bien te wana ezope ko concerner vraiment biso te papa amonaki na poto awa amonaki mwasi basi te awumeli na poto je crois azwaki mwa kuna mwasi liboso sope nde nini atali na sud London Sud amoni mwasi te London East amoni mwasi te London North amoni mwasi te atali na Manchester amoni mwasi te akati na Kinshasa akati si Belgique ti avion Kinshasa amoni mwasi te na Kinshasa akei azui ake na Sainte-Thérèse amoni mwasi te akoti na camion na Sainte-Thérèse ti akei akomi ti na Manyanga na 10 secteur te moi mwasi aza 10 secteur secteur bana bato akasi secteur kasi eza lokwa baza kote mona bayombi baka bana basi wana ba Manyanga ya secteur ya kasi wana mama ya biso banda koloba baza ndenge moko na bayombi mwa mobulu ezalaka bazaka mwa kindumba soki pe papa yebaki te pona yoka papa wa zoloba yakoli na luozi me kasi wana na mona ngo neti eza na ngambu mususu eza na 10 secteur te po ezaka normalement 12 mibale eza libanda eza na bakati saka fleuve te bande kwa keti na mboka na village akezwa mwasi né au village grandi au village ki Manyanga soki ndeko azobeta ngo oboyi azwi alobi oyo penza nazwiye onde baye basala biso balobi po ozwi mutu na yo komisa ye marque déposé na yo papa wana akei kuna na mboka bandeko nanga azwi mwasi akangika nde bapesa kaka neti bakanga lupango mais apesaki doti nante parce que atalaka ba démarche fois sala boye mbongo ezalaki nante mais azwi basaleli akangi lupango nde ba Manyanga basalaka bazwi facture bapesi yo alors bandeko nanga tukanga nde na yebeli yango na biso ba Manyanga baza bakeseni mais na biso oyo batu ya Ntsundi ba Kongo précisément papa nanga za mutu kingila bango kuna soki bakangi lupangu baloba na bango ke zwa na yo mwasi kende na ye jour okomona ke okoki oye kopesa biso oyo tosengi yo bandeko na biso batu wana kota kingila kanga lupangu ezaka libala na yebi te sope kote ya kasi kuna place ayenda kobala mwasi c'était la même chose bandeko landa lisolo koyoka somo tanga memi mwasi na ye ayebi ke aza na église na ye pasteur Walton bandeko so bobeti na Facebook bomona pasteur Walton bandeko bakomi kuna akomi aye a présenter mwasi na ye na église siko bandeko na ngai wana mwasi alobitango akeko bala ye ayebisi ye luka bana misatu bien mibale boye na famille na bino o déclarer bango pona baya parce que ngalo kwa pe naza déjà na bana yo tango koya na bana wana mobali pas déclarer bana pe mwa muke na côté pe ya mwasi yo pe déclarer to ya na bana wana e osala bien to sunga ba famille yo sunga bana ndeko na yo nga pe na sunga bana ndeko na nga baya bandeko basala ka mutu ndenge ni baye bandeko na nga bolingo ayi ko présenter mwasi na église a présenter mwasi pas pasteur a présenter alobi non ndako nga na bane ko vanda eza muke to lukanda ku mususu mais ndako wana bandeko na nga eza ndako na ye moko abimisa soki pa somba soki pe abimisa na council ye moko kamuta yebi ake kozwa ndako mususu ya munene basengi na l'état gouvernement pona bakoka kokokisa famille wana mobimba donc mwasi ayaki na ndenge ya civil baza marié balaki civilement pona baya regroupement familial kokoma bakomaki nzoka pasteur na biso alulaki déjà mwana mwasi bandeko esali pasi moi ndeko pasteur ye moko na kati ya Londres awa a divorcé na basi oyo biso toyebi
a divorcé plus de 3 femmes. Moi, moi, si na kombo ya Myriel. Myriel Obozo, comme moi, si Oyo a divorcé na pasteur, azalaki camarade ya Munyanga. Ya moi, si Munyanga. Moi, si wana Munyanga, comme on a Sandrine. Maman Sandrine, vous. Aïe, aïe, aïe. Yoka kombo kitoko. Vous qui êtes, Maman Sandrine. Yoka ndekono Munyanga azope so conseil. Malgré bangala mutuba yoka angai. Malgré batete la mutuba yoka anga. Mais ngai ndekono Munyanga na yo singo conseil. Tika mo pasteur. Ata soko ozongela papa na biso te. Ata bola muna sala yo boy ko kanisa ngo. Mais luka mobali mususu ko sala boyete. Pasteur azali camarade ya mobali na yo. Azalaki proche ya mobali na yo. Likolo nango baza bana ya quartier moko. Banda kuna bango eza na même avenue. Na Njili quartier 7. Musika te l'école nini. Musika te école moko boye. Ezalaka wana ya ba maser boba bando sala ba couture esala muke kangama lokola na école primaire ya Sainte-Thérèse na nzela sima. Ah, Sainte-Thérèse quand la Sainte-Thérèse a deux portes. Porte ezopesa na balabala kuna ozoke lokwa quartier 3 yango te mena sima porte wana neti ozoke okota na nzela ba garçon. Donc ezaki deux portes boy. Donc voilà. Yaya biso toyebi makambo. Alors bandeko na ngai tela nanu bana wana bazana nu bana quartier moko malgré papa na biso ko nene na louvo na luozi mais papa na yaso baganda kuna Njili soka ye na Njili abande komona Walton ba yesu na poto bakutani papa oza pasteur nzoka yo zo lula mwasi oya uti na mboka alors que yo poza na makoki pasteur ya kokene na mboka pe okene kozwa mwasi oa mobali kitoko bandeko pasteur tangu mwasi wana ye ayaka kokuta yazana mwasi na ekomone Myriel kutu ayaka kokuta na Myriel te je ne pense pas parce que ndeko na biso mwasi ya mobali azalaka na mwasi kombo na ye Kadi du ciel Kadi ou bien Kadi hein? Entre Kadi ou bien Kati du ciel balobi asala kapé ba émission il paraît ndeko nanga topesi mbote abalaka mwana mwasi wana kana kati église basalika 3 mois de mariage mwana mwasi wana akima libala ye moko aboya koloba ti lelo makamnini amona babota pete pasteur ti lelo pe azana mwana te na basi nyonso bimana bango pasteur azana mwana te bandeko nazopesa binoka mundambu pona mukolo lisolo mobali ye moko soki akoki te aoleka ndeko partager lisolo etambola pasteur na kati ya Londres azana église na kati ya Londres bandeko esali mapasi na mawa est-ce que ba pasteur soki boyebi ke lifelo ezalaka nango te soki boyebi na bino boyebisa biso bozo bangisa biso totambolaka na bosembo totambola na kobanga nzambe me bino bozo banga nzambe te pasteur nini onga na yebi na omona ke ona koloba aobanga nzambe pasteur nini na omona ete eza balamu te bandeko ata pasteur obo omona wana bozo kumisa ye penza to komele mbondo komela mbondo te lokuta Sandrine vous qui êtes oh amanyanga bayembaka vous qui êtes kina kutu kotisa modivata dianse vous qui êtes yaya komba bapesa yo vous la foi wana ero kotisa yo côté musu pesa la foi côté musu pesa la signification nango côté musu eza espoir yaya vous la mukako mama lukata obenganga to solo la ka mama ndeko nanga benga ngai numéro nanga eza 0044 74 38 03 16 23 appelle-moi maman appelle-moi s'il te plaît bino so boyo ka message bo partager bo sa Sandrine na benganga bandeko parce que lelo no publier photo à Sandrine te. Mais Sandrine, soko tiki te mama.
oko sambwa entre temps bandeko nanga Mimi Ciel pardon Kadi Ciel akimi libala ka boye mais avant wana pas azalaki deya na mwasi mususu aye kozwa Mimi Ciel to otanga kaka après to ya koloba ngo pena en ordre Mimi Ciel akima ye moko alongwe wana komi na Myriel siko camarade ya nani ya Sandrine otolo basikoyo oyo mobali na zo lelo yo oyo ba utai ko na luozi ba camarade boy tangu papa vuvu pardon yokanga tangu papa na biso oyo azolela aswaki ndako munene na ndako na ye tikalaki ya muke locataire na ye ezalaki nani Pasteur Walton acheye bazofana na Myriel atika pena banyongo ndako bandoko futa te bandimi bozoyoka aza kutu na banyongo ya papa un pasteur azozo badim azolia bambongo mais azofuta ndako te. Est-ce que ça normal bandeko na ngai do ba pasteur baola na bandako bazofuta te elongwe wana bandeko Myriel bandeko yebisa papa oyo awuta kozwa mwasi na luoza abitalela mwasi na yo bien nazomona mama lupango parce que wana zaki papa lupango baolo bamba na terme ya kisasa nomona mama lupango abimana mbali nanga ngana zo ye papa na kutu aswanisa Myriel abiboni bazuwa boye papa Walton ko sala bongo te mais abosani ke papa wana azalaki conseiller ya libala moko na kati église na bango azalaki conseiller ya église ya libala moko libala wana tango epanzani pasteur Walton akoma ekobima na mwasi wana ya église wana bango so bayebaki ba mama église basilikaki batelemelaki ye libala wana moya bala mwasi wana ezalaki te mais bino ba mama église bozo telemela ebolongwa na église wana eza église eza pasteur ya ndenge nini bolongwaka te ba papa cadre boza kuna boza telebele bolongwa ça c'est encourager le mal ou bien c'est l'association des sorciers bien sur la carte église boya bandoki ba telemela ye libala wana esimba te babi papa yo mutozo conseiller libala o butu na moyo biso so tokoti masolo komo bandi ko bima susu na ser wana papa na biso oyo azo yoka ye pa zalaki parmi ya bandimi wana bandima ka buzo ba pasteur papa siko mondenge futi yo Yazo mona kaka ekokomela batu musu tangu ba yebisa ye il y a même ceux qui 3 ans passés ceux qui 2 ans passés ba yebisa ye déjà que moi si na yo boy papa ndima ki amote bande ko ba vanda ka na église boye bande ko ka ndenge moi ba conflit za na ndaku moko swana et puis eloko ngana zo conseiller ngo bande ko bolinga te bozala na bandenda ndenda ko ezake moko ezaka vide swati eza mobali atanda ku mobo ya kansila boy ko zongisa mwasi abimisi ndaku mususu botikali na ndaku wana ale soki boko tia locataire ça va mais soki ezaka ke oya siliki akelala na ndaku wana mobali soka siliki abimi mbuke ake kolala kuna ce n'est pas bien boswana bosalani fo bovanda kana kati ya ndaku moko bandeko na ngai makambo ezalaka mabe boswana boningani bolala ka mbetu moko la nuit porte conseil ezate yo lali na salon mobali lali likolo o mobali lali na chambre mususu non loba soki bokaboni libela mais soki bozaka kitoko bongisa ezaka bakanda bolala ka esika moko bandeko nanga ba moto wana epesaka mwa sentiment pa magoda pe leki nango moko pe po bosololi botika biloko wana donc papa na biso oyo sikoyo papa oyo papa munyanga to peseka komo papa munyanga sikoyo ye azali na mwa discussion na mwasi na ye mwasi akomika ko discuter na ye makamba lukuta ote yo zabol ote yo kenda kisasa ngana yo ko zuba makango o soki ndenge nini mwasi akomaka ko pesa ba piki avandisi bana lobingana o comprendre mama abino te ngai na lingi ye babota sikona mobali na yo ba mapasa boki na 7 ans bandi konanga bazana ba mapasa mama na biso vuvu Sandrine olio bakisa bana na yo donc yo botaka bana na mibale ba mapasa suki wana place ozo kene papa na botite
Yo te muto kobotele bana aboti te ayebi poni abotaka te poni buzoba boye ko Sandrine Monianga ndeni no lamuka te boye ata soko boyi papa zoba ozana 37 ans 38 ans a junior ngwana luka mobali musoko nupenga kanda. C'est quoi ça? Poni bolingi kaka bobebisaka ko nini réputation ba pasteur bino be basi mutu bozo bebisa ba réputation na bango ngabe ne na fani bo mala danoise ba pasteur combien balinganga te poni na boya po na boy ko boy sa réputation na bango na boy pe po na boy na zala mobali nanga même si on est na mobali te na ko boya na boy ko kolobake na boy po na zala mobali mais na boy po na ko bebisa réputation na bango eza pe bien te bino pe boko sunga bango bazala ba faiblesse bazali ba mibali bazala bango batu wana ba église za nangoka ba magasin ba ligablo na bango tele bazo senga mino ba bongo na fin de l'année pesa autant pour la bénédiction pesa autant pour la boy bazo senga ba 10 000 ba 2 000 euros ba 3 000 moko senga ka 350 360 livres awa na par tête na ndao nga na pesi 300 nga ba na 7 yebisanga na ko pesa combien iyo bien avançons. Bandeko pasteur wana papa na biso ya manyanga bakomi na problème. Alobi ok aske azongi na mwanda kuna ye wana bo ame chaque tongo ayaka kozwa bana ba mapasa ake kotika bango na classe. Babimaka pe na mwasi na ye bakena biso baketika bana na classe nzela moko bazongi soit yako ya atiki voiture na ye azui clair so ya madame ake kotika bana baza ko bongisa pona bazonga na bango babetaka pe magoda. Pasteur Walton mwasi ozozwa wana aza mwasi te tangu yo zozwa ye papa la biso pasteur abetaka magoda na mobali na ye yo pe pasteur tika na yo oko changer basi mbala combien pona mwana mwasi wana aza pe normal te aza ne pe mwasi ko tia na libala te papa pasteur awuti kaka semaine oyo yo lingo sa la présentation na une église abeti magoda na mobali na ye. Mais est-ce que ça normal pasteur obimaka na basi moko boye babetaka ba magoda na mibali na bango ezo ezali bakisi ezo tinda yo ezali molimo mosantu molimo modiabulu ezali eloko nini basi bazebele na église do bazo ya wana ozo sambela po bazwa mabala bazo zwa te baza na mibali te ozo zwa bango te yango na yebisa bino ba mama boya na bino na live together kokeno na église to kozwa no libala kuna te nzamba lobi toke au fungolela yo chercher oko trouver. N'allez pas chercher en église. À l'église, on ne cherche pas. On pas prier. Beaucoup fonda kamakam. À l'église, on pas prier. Prier pour la gloire de Dieu. Koku misa zambé. Koyoka ba enseignement. Mais ne part pas chercher du travail à l'église. On ne part pas chercher du mobile à l'église. Moussala fosen otin da ba CV. Libala na ofo bungama. Il faut y en a live together. Si to ben moko yaya. Awa. C'est des rencontres. Yozo mobile qui toko. Hey! Bandeko nangai. Tozo continuer. Bandeko. L'air si ko ba komi na ba problème, ba mandi ko benga pasteur Walton. Pasteur Yaka. To komi na ba problème. Bazo pasteur Yaka wana. Mais pasteur alinga su ko tala mobile wana misute. Au moins ya lobi ah yemo wa yose mwasi ne yonto pasteur Walton ayaka aw pona abinga na yebi na ngaite ngana yebi na ngaite nzoka bakoma koliana na bango CCC il y a même pas une kaka semaine no dimanche o ucho leka aw dimanche pas to koma na dimanche lususu yaya mwasi siko pardon mobali moko boye bandero pasteur yo peto lukana yo oza pasteur Aaron na Suède. Bana Suède boyo kalikambo pasteur Aaron. Yom to sambe en église à pasteur Aaron. Camarade na ye pasteur Walton. Baza presque batu moko. Boke bana ba pasteur ou. Pasteur Aaron ayen église. Pasteur Walton a pesi à lobi so comme une église prophétiser moi na mwasi oyo. Yebisa yike mobali na ye wana ya munyanga aza mobali na yete Zambe a pesa ye. Pona déjà alongola ye espoir que elle a zongi la mobile nae. A pasteur Aaron
o wuti na Suède o yeti na Londres. Pourquoi bozo sala bongo bandeko na ngai? Aye ko pro ameni mona mwasena déjà ba ebisie asa kana bana mi balé ba mapasa avanda ka place tel ay boy pale boy. Atay ka bi mama oza na bana wana mi balé boya na bana. Mama Miriel vuvuye wana paka ma hey mama kitoko nyoso ozo sambisa mo boy po anini nzambe na ngai ngeye ta wakondolo zola kubana mama yaka toya mama yaka mama yena bana ndenge nini nzamba zola kisanga nzamba zola kisanga ke ozala problème ezotungisa yo oui nazala problème mobile na ngai ntozana mwa ba problème matata muke mama mobile mutu ba pasteur tanga bi ozana problème ko loba te kanga munoko ye moko loba daba sa yeba ki ba problème pasteur Walton sa yebisaki bandi avandi ka boye ote nzamba zola kisanga ke papa bana oyo eza mobile na yo te zeko nanga mutu baboti bana ba mapasa bazana 7 ans mibali yo ya ko prophétiser ke mobile papa bana wana nzamba zola kisaka ke mobile wana eza yete te nzamba zola kisanga te mobile na yo aza mosali na nzambe aza pe ya mosali na nzambe ya lobi kasi mobile na nga pasambela kati abite aza mosali na nzambe penza wa aza ne pakolami ndazo loba bon moi na bi amen je reçois église ebeti kande bazaka bazoba wana batu bayebi ke papa wana uta kozwa mwasi na manyanga aye na ye ayebaki meme anglais te lingala ayebaki te papa wana sali boy alakisi ye lingala alaki akoti classe anglais afuteli permis papa mibali ya boye vraiment bazake belete po aninze bafutaka bango na monnaie de chaîne de singe mama vuvu bala mobali mususu pasteur Walton te na ba relation au pasteur azana ngona mobali na yo kanisa te yo moko mama pasteur na église wana bana wana mi bala ba mapasa wana olingo sacrifier bana na yo. Moi tant que la danoise je te le dis, attention, tu vas regretter. Soko koti na libala wana, tu vas regretter tes jumeaux. Tu vas les regretter. Malédiction ko kita na bana. Oko bota na pasteur wana te, po nazani na bana te. Yonde kwa ko tuta tolo te ke ote, po asa leka sekate, ana bana te. Basi nyoso ya boti na bango, alali bango na ba église, bana bazate. Yonde kwa ko bota te, de bana na yo wana ka oboti na mukili wana. Batela bango. Soko kei kuna yaya. Kanga dacho. Ya bon partager. Oko regretter ma fille. Na mama lekino pina makasi. Naza même na ba voice a mama na yo Mama na alingi na makambo wana te. Kolanda noko na otoza na noko no mobo soki ya abe soki ya pasteur ya abe. Kolanda eta balate noko na wana balate ya be wana la abalate mama Miria nani Sandrine Keba. Sala attention mama. Vi balandango malembe. Na poto awa batu bazo simba mutu bazali. Miria la zawapi. Kadi azawapi. Mwasi wa bomaka libala kote mso azawapi. Mwasi wa ya balaka yaka na yena poto azawapi. Bamaka mnyeso bemama na église bazawapi. Yok oleki bango na nini. Lobaka oza ndoki. Bosangisi ki ndoki bilo mbale. Mais soki ka alikamo physique ande to lingana physiquement ndande to solo la boye. Yaya oleki basi wana te. Yoko telema na Sandrine te. Yoko telema na bakandi wana te. Oleki bango te. Keba oloko ozoluka wana. Ki mama pasteur. Keba. Yona mobali na yo. Boza na séparation. Bo beta kamagoda. Boza kutu kolinga bo bongisa. Bongo yomba la moko. Vendredi passé. Mobali aye kozwa bana. Vandisa ye lobane kengai na zui déjà mobali. Baso présenter biso na église. Bande kona bandi ko chité. Mobali ye moko oyela bino masolonyo. Bande ko mama Sandrine. Vendredi oya passé kaka oyo. Vandisa mobali ya batu. Ba mibali ba koma na bango mwa ba tension, mwa ba nini biso muso to koma mwa keba kamata fandisa ye loba na yeke ngandi na sabo bazo présenter biso na église ngai nazwi mobali na ngai yoko yaka suna ndaku bongo te dafa sindenge za wana dazo changer clé ndaku
soki mobali wana bimi bien a voyager bien nini pasteur aliaka na ko bete maguda na kati ndako wana mobali ne pa yaka ko bete maguda na même mbeto nazo comprendre pe pasteur te pasteur penza poni kuone za salité quand même na niveau na yo yaya s'il te plaît pasteur tala sima zonga mutu basi baza tale belé tika mwana mwasi wana oko sambwa pamba même ata sambwa ete ministère de kopanzana dawa sezo kene na ruine na ndako ngo sombaka lise lelo ezaka sute ba botola yo omituna kate poni ba botola ngango ozonga komaso ko futela église da bandako mike mike lokola ba chambre yo mtozalaka osombaka ndako munene lise tokenda même ba fête kuna ya ba anniversaire wana ta tolo babongo topesi papa Guilhem Mambu na kati ya London mobali ya mwasi moko ba mbote belé boyoka ba mibali ya basi moko na kati ya London baze belé papa Page Tuwindi na kati ya London mobali ya mwasi moko banda 50 ans aliaka kaka eloko moko baze belé soto bani kotanga awa Landa même exemple pasteur Walton ya pasteur Tino ye pa kenda Tina Manyanga agena ko bala mwasa kitoko alia ko beloko moko nini yango kaka boye pasteur boni na biso ezalaka te so na bani ko tengelo ba liste ya batu balia ke loko moko awa yom na ko lala awa boni ko pasteur bande ko na bando chité alors bande ko nga pasteur Walton abengisi lisusu papa Aaron dimanche oyo pona papa Aaron aya ko salela bango présentation que a pas présenter l'église que yena mama Sandrine bako ba fiancé la papa na biso tango ayoki yango ake ko benga bancien église bancien bazokamo papa lobaki représenter biso mwasi mais en tout cas ayebisaki biso mwasi yango te mwasi yango de Sandrine mama église ekoti panique papa wana lobi ngai mutu na simba église ngai na taba offrande na ngai na sala boy nzambe na sali o nini mwasi na ngai na lingaka eti lelo eza incompréhension nzoka de ngai papa obimaki poani na ndako ote bana nde ya mikolo basengaki babi ndenge mama zo discuter mingi papa tolingi tozanga yo te bima na mwa muke yango na bimaki na lingi mwasi na ngame ndenge na ye komona vraiment porque makambo banda ko yebisa ngai epai ya ndeko mwasi na kombo ya papa to luka Miriel nzoka ezaka ya sola zoloba papa lupango fungola misu mama lupango abima na mobali nanga na bande ko njima te nzoka boy babanda kala ata banda kala mais moi ça zolo boté to salika à 3 mois même bo sali 3 mois ngana 3 mois na yaka awa to ketika bana dana ko tika bana na zongi na beti magoda ezaka na zongi na zonga te pa no respecter ka moi bana muke pona sima na zonga na ngai bongo sikoyo to ekaka boy en tout cas papa azapenda déçu tension eza kombata nzoto nyoso eza kolemba mais bande konanga mobali wana utaki Suède akokaki kosala présentation na église te asengi papa na biso kutu limbisa ngai mada yebaki te ke azalaki mwasi na yo mais tango yo pesaki prophétie pasteur Aaron na Suède bande ko to komi wana na suki wana pona lelo bo pesa conseil bande ko eza pasi pona nini boye pona nini bande ko na ngai bande ko na nga bande ko pona nini mibali bazo sala boy eza nini pasteur ya munene boy bato nyonso bayebi yo na kati ya London East awa ke yo nde pasteur sikoyo exemple nini yo zo pesa bato bandeko exemple nini azo pesa ya eza pasi esali pasi na mawa esali pasi na mawa bandeko na nga na komi na nga na suka parce que oyo eza nango ka flash tozoya ndeko mobali azoya soki botiki pasteur Alton
tika mwana mwasi oyo soko tiki na yo ye ekosala bien nzambe akopambola yo na 2025 luka mwasi ya malamu ndeko na biso vuvu senga pardon na mutu amemio na poto tala bandeko bazodinda na bamai yo wuti na manianga kuna papa na biso pe bozwa pe conseil basi baza na bango na poto awa eloko nini bokenda kozwaka basi oyo bawutaka bamboka basi na kisasa tala makambo bazosala bino bazalaka toujours merci bapesa na mbwa reconnaissance eza te tolingana awa aimons-nous ici o soki tolinganya soki papa alingaka mwasi oyo awa alingaka ozala na passion na motema te aotala badepense et puis Sandrine kanisa mama na yo balongola ye na manyanga bakomi na ye na Kinshasa mutu asalango nani ka papa wana atoboyi ta koza pe na mabe na ye me okofute bongo te okoboya ye me okolinga paster te mwana quartier na bango ya njili azalaka na ye camarade okuti bango ensemble ye conseiller libala na bino paster ye wana nde ozobima na ye ayebi basekret na yo nyonso akosakana na yo Sandrine paster Walton akosakana na yo akolingo te aolingo te bango balinga basi ya bavierge akobala mwasi abota bongo te non aosakana yo tuna bapaster très bien paster ndenge aza na ata divorcé akokende luka mwasi oyo aza vierge oyo abota te eza yo te azosakana okosimbisa touche bala ye okobenga nga na 2028 tikala malamu okoregrete na bamapasa na yo tali yo wana botikala malamu bye bye.